Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission oyo sango tobombelaki bino to oyo topesaki bino mokolo mwa lobi na oyo etali ndenge nini bakuluna ya Afrique du Sud to soi-disant bacombattant oyo bakendeki kosala ba bêtise grave oyo ba acte basalaki ezali ba acte moko punissable na ndenge ete bandeko babolingo bakendeki meme koyiba biso tokobenga yango moyibi bakendeki koyiba ba bulletin de vote pe balakisi yango meme liboso ya bakamera na bango bilili ezali preuve à l'appui pe bakei meme kolandela ba bot to ba caisse oyo ezalaki na ba bulletin de vote oyo bandeki kokende Kinshasa na date yango bayebaki bakoti ti na ba magasin esika bastokaka babiloko pe bafilme yango bapreuve ezali nyonso bandeko kaka bato oyo mibale bomonaki na bilili oyo totielaki bino soi-disant Pasteur Pascal Bokole na soi-disant Bishop Élysée. Bandeko babolingo touti kozwa pe ba message ya bandeko oyo basilaki kobenga biso papa Botamba apesi biso message ya bandeko oyo basilaki kobenga pona koloba ete bandeko mosusu balobi ete ba bulletin de vote wana il faut ezala te bazweli yango a partir ya aéroport. Donc bato oyo ezali ndenge nini bandeko bayebaki déjà imprimerie oyo ezali kosala ko imprimer ba bulletin de vote pour na Congo. Donc bazalaki déjà entraki déjà à contact na bato ya imprimerie. Donc loba ete ba bulletin de vote wana bomoni balakisaki bino ezali babimisaki yango a partir ya aéroport te mais ezali bato oyo basalaka na imprimerie wana bazwaki déjà contact na bango avant bapesi bango ba bulletin de vote wana na ndenge ya Kinsweki et puis bango mpe moto bakomunikaki bango date banini ba boîte wana ya ba bulletin de vote date oyo ekolongwa po ekende na Congo. Donc lokola basi bayebaki yango na bazelaki mokolo yango tango bato ya imprimerie balobi ese ekendeki bango balandi sikoyo na ndenge ya Kinsweki bakei bakoti tina kati bafuti mbongo na bato ya aéroport bamemi bango tina magasin uniquement po bafilme kaka mais bato bapesi bango ba bulletin de vote wana il faut ezala batu ya imprimerie oyo Afrique du Sud yangala tozali koyebisa na bakonzi ya seni Pasteur Ngoyi Mulunda telemela likambo oyo il faut bayeba ba bulletin de vote wana bato oyo bapesi bango na ndenge ya fraude bazwi yango ezali combien parce que Afrique du Sud ezali pays oyo yango nde moto esalaki négociation na makambo ya pekuna na Congo
alors bango peut-être moto bakoki kobanda kofavorize lisusu bato bazali kolinga batrouble na Congo mpona kosala babiloko ya boye. Yango na tolobi ete Pasteur Ngoyi Mulunda il faut telemela likambo oyo makasi mpe tosengi na bakonzi ya Congo il faut batelema baakte ya boye ezali punissable na loi. Bandeko babolingo bino bokanisi likambo esalami soki ezalaki na bapays développé neti France, mais bato bazali bato moko ate Interpol il faut elandela bango. Yango na tosengi na gouvernement ya Congo, tosengi na président ya CENI bapreuve yango yo ebongi malamu Pasteur Ngoyi Mulunda a contacté même Interpol po ete il faut bakanga bato oyo baloba bazwaki babilete na ndenge nini po ete oyo ezali ka moko grave. Tozali kokamwa mingi bakonzi na biso ya Congo toyebi teke soki tozwa koyeba te lokola balobi ete démocratie ekoti na Congo, alors bozali kotika bamakambo mosusu laisser aller na oyo bokoki kotika te. Oyo bamakambo oyo bato oyo basali ezali baacte moko grave. Bakoki kobetela yango meme 10 ans de prison ferme. Yango na tosengi ete na bakonzi ya Congo Pasteur Ngoyi Mulunda tala bamakambo ndenge ezali kosalama oyo ezali kobebisa réputation ya bavote oyo ekoleka na Congo. Alors ekozala malamu mingi bokotisa demande na Interpol akanga bato oyo il faut bapesa baexplication bazwaki babilete de vote wana ndenge nini parce que ezali grave. Bandeko tango mosusu bato bakoloba ete me ndenge nini mama Rosalie azali koloba boye, alors nazali kosenga siko na papa Botamba tiela biso baimage ndenge nini bato oyo bango moko bapresentaki bamakambo na bango na oyo etali babilete de vote oyo bango bazwaki na ndenge ya fraude mpe balandi na kese oyo ya bilete de vote tina aéroport bake kofilme. Tokosenga na papa Botamba lakisa yango nano malamu ebongo tokosenga na bakonzi ya Congo bino moko bomituna soki penza Congo ezali pays oyo erespectaka penza eza korespecte bapeuple na ye na nzela ya bavote oyo makambo ekosalama soki bozali korespecte bapeuple tokosenga ete bakonzi ifo bareagir na likambo oyo parce que soki boreagir te donc ezali lokola bopesi mpe baélection oyo ezali na Congo valeur te, donc ezali likambo moko lokola bozwaka yango lokola lisano. Alors biso mpe tokomona ete ntango bato basalaka makelele balobaka tomonaka ete bino mpe moko mpe bozwaka yango lokola lisano. Tokosenga na bino bozwa décision ya makasi. S'il s'agit Interpol elandela bato po bazali bato kobomana te video yango yo bilili ezali moko kombo na soi-disant Pasteur Pascal Bokole na Bishop soi-disant Bishop Élysée bilongi na bango pe ezali na kosenga na papa Botamba tiela biso ba image pona bakonzi ya Congo bamona lelo penza tokotiana no image wana nyonso mobimba botala video na ndenge basalaki yango na makambo balobi tokosenga pe na Pasteur Ngoyi Mulunda il faut otelemela likambo oyo parce que oyo ezali lokola ete eloko bato basali lokola neti bazwi banyati mibeko ya République démocratique du Congo na se ya makolo na bango. Yango na tokosenga na Pasteur Ngoyi Mulunda soki penza makambo ya bavoto oyo ezali na légitimité na kati ya Congo pe ezali na kati na force ya makasi telemela yango c'est le moment yango ya ko contacter Interpol parce que ndenge babimisi ba bulletin wana ezali grave ou bien bazalaki déjà na contact na bato imprimerie bien avant. Donc bato imprimerie nde moto bapesaki bango déjà babimiselaki bango yango déjà bien avant pe bato imprimerie moto bapesaki bango date oyo babilete de vote wana ifale kende na Congo yango no moni balandaki mokolati na aéroport po nini bakende ko filmer mais histoire na bango pe babeti mawa mingi bandeko po mona kaka lokuta na lokuta mais tokosenga na Pasteur Ngoyi Mulunda
likambo oyo il faut réagir parce que eza likambo moko même communauté internationale même balma awa tango to lakisi bango de expliquer bango balma bagangi balobi mais c'est grave comment Afrique du Sud ekoki kosala likambo ya boye comment Afrique du Sud ekoki kozwa sekele ya mboka Congo et livrer yango na ba individu oyo bango bazali kosala ba trouble oyo biso moko na Congo to bengaka ba kuluna Pasteur Ngoyi Mulunda tozali kosenga na yo soki penzo ozali mokonzi ya seni ndengo lobaka soki penza yo lobaka ete yo ndo ozali kotala mibeko nyonso ya makambo etali élection tala likambo yango oyo bato basali yango na ndenge ya irrégularité Pasteur Ngoyi Mulunda tosengi na yo zwa ba décision na yo pona minute oyo meme na ba allemand awa tango bamoni kaka to expliquer bango bakamwe bango moko kutu balma baza kotuna soki bato ya seni bango nde bazali na contact na bato bazui ba bulletin de vote biso de lobi jamais mais bango balobi mais bango bakoki kozwa ngo ndenge nini soki bato na bino ya seni oyo baza ba responsable ya vote kuna na Congo bapesi bango eloko te biso de lobi non bulletin wana ba imprimaki yango na Afrique du Sud il fallait que ya na Congo nde balma ba eko beta boule balobi te ndenge ezali wana donc problème ezali il faut ba responsable ya makambo itali élection ba saisir Interpol il faut bozwa ba mesure ya makasi pona makambo oyo bato bazali kosala kuna na Afrique du Sud bakei plus loin bandaki na kobeta bato komenacer bato siko bakei penza plus loin bakoti même na légitimité ya makambo ya l'État oyo ezali grave yango na tosengi ete bureau ya seni il faut ba saisir Interpol bakanga bato oyo baza bato moko il faut ba passer na jugement parce que ba preuve ezali koloba tozali koyeba te est-ce que bango nde moto bazali kodiriger lelo Congo to bayebi te ke Congo mpe ezali na bakonzi na bango na bakonzi nango oyo bazali kopesa mibeko mpona mboka yango na ete ebongi malamu imprimerie oyo esika baimprimaki babilete de vote bazali bato oyo bakopesa bajustification ndenge nini babimisi babilete de vote na ndenge ya fraude parce que oyo ezali lokola koniata légitimité ya Congo na makambo oyo etali mboka na biso pe makambo ya minene boye ya baélection kotala bato bazali kosala ba makambo ya boye yango na tolobi Pasteur Ngoyi Mulunda il faut ozwa ba décision s'il s'agit ya ko saisir Interpol baluka bato bakanga bango bazali bato moko il faut pas se justifier devant la justice pona yango tokosenga ete Papa Botamba tiela biso ba image po ete bakonzi ya Congo bamona ndenge nini bakuluna oyo basali ba makambo oyo na ndenge ya fraude na ndenge ya kimoyibi yango tosengi ete tiela biso ba image bandeko intégralité mobimba Papa Botamba lelo ekozala makambo ya kokata ndambo te intégralité mobimba po balanda yango po botala ba bêtise nini bato basali bazali bato moko il faut justice et poursuivre bango Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, Bana Congo Mikili. Ça dépend ya heure bozolanda biso. Rezali ndeko na bino Bishop Élysée, défenseur ya peuple congolais. Nazoloba na mawa, na kanda, na makambebele. D'habitude, ezalaka ngai nazaka journaliste te. Mais lelo na komi journaliste. Tant pasteur sans rival, aïb sakabina za journaliste ya peuple. Na ebité mitema na bino so kansaka nini. Mais na travaillaka na pasteur sans rival oyo to bengi pasteur Pascal na ko tia numéro ne lelo bo bengaye aibisa bino ndé na sali banquette wana to travaillaka na John Image o bino so boyebi ya Congo Mikili mais chose grave Ngoyi Mulunda batunyo na interview oyebi ke bana mike ba s'enrôler o na yebi mais lelo yo na banquette na biso particulièrement ya pasteur sans rival pasteur ya donc journaliste ya changement
onga journaliste nazali ya ce qui naître na éviter merci mais journaliste à changement nzamba sungié pour ça homme de Dieu la Saint-Esprit akangi babilo kongoyi mulunda to bikisa kiyo oyesusu awa obimisi ba bulletin de vote garçon moko azali akopesa bino kombo akopesa biso histoire soki combien de bulletins de vote aussi bakangi et continue avion na avion mboka nini ekepe na Congo côté nini alors na kosenga na bino pasteur lelo yo oyambakanga mais lelo ngana yambio pasteur nazana kanda moko soki politique namba wana ko bomaye ngoy mulunda tugo ngaso na juillet na ko bomaye okoko epsa biso pasteur ba image sans rival ozo bunda ozo sala auto-sacrifice John Image auto-sacrifice Ngai auto-sacrifice Anaconda auto-sacrifice soko ndiminga te congolais oza source etalio mais yebisa biso pasteur na aéroport to suka na salle d'attente mais makambo to ba image o relaxa ba tout doit sa bandekwa o comité na katina entrepôt tilelo ba biloko ba caisse ba remplir ezandeni mosandanza. Oui, merci Bishop Élysée. Nakobana ko remercier ba combattants non sur le monde entier de ba bunda po na mboka na biso po nekolo pe na ko remercier yo moko na ndeko zo bunda po nekolo Bishop ndeko na biso John Image linga zo bunda po nekolo. Alors na volume 33 ya émission nanga ya Sans Rival n'expliqua qui ba tout très bien. Il y a un jeune ba bengi na kombo ya Aimé avant di na quartier ya ba bourgeois na mboko ba bengi ngo 100 tonnes. Alors azana copine na ye. Copine wana pas na mina ye. Alors ami wana nde mutu na banzela ka to tambola ya koyeba na mingi ayebisi ngai vérité. Alobi pasta ozolexa tana yo. Ajezo pusana mais ozana rien. Tala makambo zoleka boye ngana fungoli yo pona linga ko mingi. Makambo zoleka ndenge nini. Aimé aya awana moya jie abani enrôlement azako zwa ba congolais na ba congolaise nyusu bazawa ba ke ba s'enrôler au che frime en pointe misapi bakangi yo photo au pesi na adresse na yo ya Congo sima o voter Kabila sima moyena mbongo ba pesi yo mbongo ba congolais belé bazui ba mbongo pe ba voter Kabila awa en Afrique du Sud. Wana première information. Deuxième information, Sima, après c'est un numéro ya Aimé yango. Sima ya Mikolo. Na utilisé petit na mo bengi Aimé. Non, na yoki ba pesinga ko moyen tenga pena ya na voter bo Aimé bi kala nous accueillir puis c'est déjà tard. Tout clôturer avant hier. Tout clôturer. Avant hier yango est tombé peu bien. Le lendemain nango na tongo na kutani na fiwa na pesinga pasta ou l'exatanao. Omoni Aimé asombi lopangu pe na copine wana asombi lopangu na Congo. Lobi bazwaki ngai butu momba tozaki na bango to travailler butu ba voix ekomi ebele ototie na kombo ya numéro 3 totie to kotia na caisse ngai monde na like na zo kotia na caisse na travailler butu mobimba to toni soki 8 ou 9 caisses. Vous imaginez caisse moko na combien de bulletins? Alors bah tondisi yango no na kombo ya numéro 3 Joseph Kabila. Ngana ebisi bon ça va ozolo barana mais pour ngana ndimana na kana on a besoin moi preuve. Aïsinga non preuve to tondisi ba caisse wana na 11h ya lelo ba caisse nezo kende Congo. Soza na tembe kene na aéroport okomona ngo na kei na zui taxi vitesse tina. Pasteur zalaki yo moko to rina bato. Bon. Bishop Nazaki Ngambo. Ok, merci beaucoup. Nazaki Ngambo mais ba image ezola kisa. Nazu taxi tina aéroport pour moni na tawana batu musu yo kobengo yebite pour lelo o ba kolabo pe ba komebele. Ozo solo zo sekala muto yebite kolabo. Okobenga yeboye ba ke kaloyo ba sali yo mabe. Alors na tina aéroport na komi na aéroport na caméra caché na moni yango déjà na sona ba congolais musu baza na aéroport ba bisinga ba aventure ça maka trop to lira pe ba la fort ya Kabila tala ba kesu wana eza boye eza ba tricherie beaucoup na quartier na biso ba to belé ba voter ba bulletin wana eza numéro 3 na tawana na bina benga ba combattant ba ya ba yindi sa ba kesu epanzana ou bien ndenge nini aéroport peut la sécurité pendant okota ba esimbate
nde na kei na pousse na caméra na filmer ndenge bomona ba image na zui yango bien e ba remarquer nga na zui yango ba ye ko menacer nga na kimi ba bengi me ba mbila ba koyaki na kima vraiment ba na longwa aéroport ti so ki wa makolo le lendemain nango ba bengi nga lisusu na ba tuka to so na bango yaka na Cape Town Park ko mona makambo na yebisa to yebisa kayo na ye na Cape Town Park quartier ba ben Cape Town Park quartier place aéroport ezali na komi ba bimiseli ngai ba bulletin de vote babi exa ebele parce que na yaki na tamoko mbula pezo beta libanda batu bayaki vima bango nyuso te o bazaki na ba bulletin de vote mususu misu bayaki te mais muto apesinga o laxi bulletin de vote bomo na yebisinga azana ngo 48 s'il vous plaît ala 48 bulletins de vote o yaza na ngona ndako bana Congo ba nyuso batala ka internet boye bisangai même examen de temps avant publication diplôme d'état soki bimi et comme tricherie talanan ba bulletin de vote et c'est bimi libanda il y a bateau l'Afrique d'ici bolingi preuve ya lolenge nini pona kolakisa ke tricherie et c'est quotidien na Congo d'où il est temps il y a toujours ma disposition mususu parce que Kabila sa lekina ye asa lekina sa ki bato ba voter na Congo et zo monde na déjà clair preuve yango. OK, gloire à Dieu. Bino mo bomoni ezalité pasteur na pesio mbote nzamba pambola yo ndengo sauver Congo. Moïse ndia kendaki ye moko likamamboka na pesa na 10 personnes te na Jobugawa na ba journaliste bozaka 2 na kotika la ko changer ngote pona Londres sika diaspora banda tozana Eugène Panza toye na Bruxelles tozana Jano Kabuya toye na Paris petite sœur na ngai Javiana na batamakasi tozana maître Anaconda ba combattant oui congolais en a besoin de changement ba tolingi ba bluka pampa bate bana Congo bomoni ngoyimulunda e bandaki bana mike ba s'enrôler ba zibamboyen le belé Afrique ba s'enrôler mais si ko match sous kezali bulletin de vote ndenge pasteur asali banquette ye moko a risqué vie na ye Johnny Match azo risqué vie na ye babaleki na biso bazana Kinshasa ya Congo mikili bazo risqué ba vie na bango na Bruxelles na Paris na Londres bazo risqué ba vie na bango bon siko boye bisangai parlementaire moko ya Union européenne a lobby boye mundele tokozala biso na besoin makambo isusu te kaka résultat yango yimulunda soki eleki pa yango nde biso tokondima yango awoni eza dia tricherie pe bazokosa bino ke e bako proclamer le 6 eza lokuta Hippolyte Kanambe Inyenzi Kafar a proclamé résultat avant les 6 balingi ba surprendre biso du début jusqu'à la fin tricherie na tricherie olo banangana ke une élection point d'interrogation toka ko vivre au tomonaki na 2006 oya Jean-Pierre Bemba alobi bondima ba résultat bana Congo soki to telemite mbala oyo pokangi maboko na Afrique du Sud soki bozo reconnaître pasteur sans rivalité yo jiba lobaki ba evrende Yesu pe Christ alobinini si vous ne me croyez pas croyez à cause des œuvres so comme le lot bazo telemela na Paris na Bruxelles combattant oya ozo telemela yo aza jaloux azo sala musalate na mikula este combat tozo bunda et le but est que aye Paris sika aye Londres sika aye te zande musala tozo linga to kangola pays na biso pour être dans la occupation rwandaise mais bozo mona makambu ndenge leki pasteur asali musala na mbongo na ye na souffrance na ye a filmer ba image oyo bande konangai to telema mundele na zolo bango lelonga Bishop Élysée ça ko engager ngai moko akosi papa chichi o avion o boye eza lokuta mutako sabinote mundele azana sima ya Hippolyte Kanambe parlementaire français à Lobiango tozana confiance kaka na résultat soki bobozo zela le 6 décembre effort ekoya ndenga yaki na tango Jean-Pierre Bemba alors bana Congo tozwa ba disposition to kota na face B soki bo limité bo ko pesa nga raison et kozala trop tard parce que na ebité nini susu koko bakisa ya mboto sisa pona na kanda. Et là qu'on a kobakisa bi le bimi vaut la fin d'une chose que le commencement. Nathalie combat o yonde qu'on a biso boketu amené
Général Ngando, Rex Kazadi, Odombo, Placide Jésus, Pasteur Epaphras, bande ba combattant nyonso ya Canada, États-Unis, ya Londres, ya Europe mobimba na otala pe Afrique. Ngai Bishop ba maître na konda ba John Image, na ba combattant nyonso ya Jobu pe Cape Town. Combat auto mené soki lelo Kabila passé, nous ce qui na mai, to sali perte. To sali perte. Les dernières minutes ont toujours été dangereuses. Tout élément. C'est maintenant ou jamais. Alors, Congolais, nous, sur la coin, nous, sur le monde, où nous allons. Sala, n'est pas face à l'obi. Oya mbasu, boaka. Oya nyonso, sala. De façon que tous soient victoire. Vraiment, pour Nangaï, tout qui est na Tunisie. Merci beaucoup, pasteur Alubito qui est na Tunisie. N'a repris ça bien exemple, moko. Yesu asala ba miracle ebele to moni yango makambo ebele ya ndenge na ndenge. Mais Yesu po bengana ba tant batu bazoteka na temple. Yesu le bakinini. Oh na kombo na papa bobima na temple te abengana ki batu. Leki nanga Rex Kazadi alobali kamwa motuya to sala oba bengi la violence légitime. Le lot on a le pasteur ozana bana 10 ba kote lio na ndako ba bomi bana 6 obiso ba bomi bana nyoso ba simika ka mwasi nanga ndena ko réagir eloko bino ba congolais bozozela le 6 décembre eloko bino bozozela yango le 6 décembre boza ko mikosa mundela zo supporter papa Chichite ngazali flic naza détective il y a un parlementaire il y a l'Union européenne à lobby yango bien que toza sur ba repesa résultat ba repesa na ngoyi mulunda eza yango mais tricherie yango 3 millions ezali 3 millions 3 millions de basi va voter 3 millions en Mboko et Afrique du Sud va voter 3 millions pour le candidat numéro 3. Alors il y a une élection. À quoi servent les élections? 3 millions ici va voter pour le numéro 3, c'est-à-dire c'est Kafar, Inyenzi, Hippolyte Kanambe. Alors, babomi maître Bababua Kenamai. Bill Clinton mwana muke abonne ko yembela yo. Il faut bobomaye. Yebisanga skonda ko bopanzi. Boyebisanga batu so voter kaka yo. What is démocratie zawabe? Namoni les sibieno na émission Jean-Marie Kassamba azolo bake non les sibieno yo zaki DG ADG ya SNEL les sibieno ozanga mobali ozaka tala ndengo zali nyimlombo moni bon les sibieno bazolo bane azolo ba n'importe quoi bazolo bake rêve comme réalité ba réaliser rêve na bango ya Hippolyte Kanambe na ba Rwandais ba sala pont entre Congo na frontière ya Goma ti kuna na Rwanda pour na biso de la pont pour ça la pont ezali entre Brazzaville na Kinshasa pour ezali les deux villes du monde où ezali rapprochés alors bana Congo mikili na kanda et loko nazo sabino yango nazala regret bolatsa jibe bolatsa wera bolatsa bafali bangono bosola bone ba manto ba 10 000 euros ba 20 000 euros mais biso to ça ba misala na ba propre ressources na biso naza pasteur Bishop na foute la gandaku na te akate je vis comment cet homme de Dieu vit comment John Image vit comment surtout le limité biso ba moyens financiers hein et le limité sur ba moyens financiers nazo senga na bino bandeka bobenga biso botina la biso ba moyens toza na besoin que na ambassade à Bolivie et maka ba robanga ya robanga te to que na ambassade à Venezuela to que na ambassade ya Brésil to que na ambassade ya Iran so esengeli pe ba pays mususu et soutenir biso pour na bitumba oyo parce que la France l'Amérique bazo kosa papa Chichi pour parlementaire wana Union européenne azolo bayango. Alors comment expliquer bolobi bolanda kaka résultat oyo ko bima nango yimulunda to la kisibina ba carte électeur mais siko ba bulletin de vote 3 millions bulletins de vote il y a 32 000 électeurs. Donc 10% déjà si ba pesi na petio. Alors comment nous pouvons toujours continuer à parler des élections dans notre pays Congo? Alors ngana za la option sur wanate. To ngana osenga opération Tsakamadesu. Tsakamadesu c'est comment? Tuna bayombe bazwaka pondu, bazwi madesu, bazwi mbala ya langa. Donc to sangisa Tunisie, Égypte, Libye, pour soto tikimboka na biso, communauté européenne au la biso nini. Babomi Kadhafi lokola mboa. Toute la politique en Afrique, il y a monde, il y a 2 poids 2 mesures. Comment on pouvait accepter des bêtises? Libye, c'est là qui ne peut pas attaquer. Pays tunisien, c'est là qui ne peut pas attaquer. Mboko nini, comment? Libye, Tunisie, Égypte, ça ne peut pas attaquer. Mais la France a protégé Algérie. Nous, Algérie, les gars qui Libye, la France a protégé Cameroun. Paul Biya assassiné candidate candidate à Batikiye. Na mboko na sabino le vérité na mboko Côte d'Ivoire Bagbo a gagné élection
ba violana mwasi ya Gbagbo ba français ba kangi misu alors ngai nazali ko sala auto sacrifice oyo azoke na élection akende na ye akende l'élection c'est beaucoup simba mutu parce que Mundele akosa akobimisa kaka Hippolyte Kanambe président de la République 3 millions de bulletins et bimia ngoi mulunda soko yetu oyo mutagalisation sili bako bomayo soki babomi mutu na Congo dans opposition c'est normal soki bino mutu akufi c'est anormal c'est ça ce que vous appelez la démocratie pays ezali sous occupation rwandaise alors na sengi na bino botelema nazo senga pe bo financer biso mbaleleki yo na Paris senga bishop ko babilo ka boetete na koloba yango po na komi tozali biso to komi na bu ya force na biso ngana te akate kovana na mikili na poto na Afrique du Sud ozo futela ndako combien plus de $500 par mois pasteur yeyo na dans John Image akendaki na aéroport na ba frère na ye bo aider biso ba jibe ba wera bolatsa bangote bo somela bango bandako ba kofi bandako batonga na mbongo na binote mais siko ye akendaki na mbongo azoki mbongo na wapi toza na besoin bo aider bato bazo sala musala tozo senga ba biloko wana et le but ko toza la corrompi non toza la corrompi te bo aider biso po toza la musala moko ya kitoko poto lingi siko tokende ko bitoko tokende ko zoba na Cape Town Park toza ta plus de 40 bulletins de vote to la sabino la mission ezako ya bande ko na biso ya Paris bande ko na biso ya France bande ko na biso ya Bruxelles na otanga ba kombote boze belé bo aider biso financièrement pour tout ça la musala malamu ngana boko mona nga prochainement na ambassade à Brésil na baninga na ambassade à Bolivie na ambassade ya Iran toko kende kuna na Corée du Sud toko kena ba ambassade wana biso yo na koza ba maître ya solo maître na konda azali ye tozana besoin ba 50 mètres te hein maître na konda azali na ko benga pe gusha mukila ngando azape pembe na iba kitokei alors bana Congo nazali na kanda on se des missions à travers le monde le pour la première photo chez bino numéro il y a pasteur sans rival yangwana bobenga to tia 3 numéros numéro à John Image numéro à Bishop Élysée numéro ya sans rival Pascal pendant bobenga biso bisatu tozana ba investigation sala na zwinda kwa caméra 12 to kendaki na baninga batu musu bazali alobe aza combattre tia voiture to ko filmer aboy ko tia voiture na ye alors so tozana ba mbongo na biso to ko lueba voiture to ko sala to ko filmer banda kwa caméra to bana to filmer banda musu to filmer ko te ponene obenga mutu musu na sana Cape Town obenga mutu musu o akendaki diba siko tozana ba moyen te ngaba na komi abu de me na ba moyen nga financier donc bo pesa biso na sengi na so sala appel financier bo pesa biso mbongo to filmer bandaku to sala banquette akendaki ye moko a sauter mig na aéroport balingaki ba bomaye bande kwa Congo kaka soki jipa muta théâtre boki libanga koyeba neza na tina te mais ko kango na mboka elekitina c'est triste ce qui est très important alors je suis vraiment désolé botala ke Hippolyte Kanambe a wana mboko yo 3 millions ya bulletins de vote na numéro 3 Hippolyte Kanambe alors na sengi na bino nyonso na pesi bino so mbote na nga mingi na lelo na kena bana Londres na landaki bino merci beaucoup journaliste ya résistance Eugène Panza na commandant aboma ngubu ne gogo mwana leki mama na ye na mbula mibale na landaki yo na landaki bino nyonso commandant Che Guevara na landaki yo na landaki bino nyonso lieutenant colonel Makanzu kombo lekaki mulai mona kango mingi ezalaki te na pesi bino bana Londres mbote na pesi ba congolais nyonso mbote pasteur pa France telema pasteur pa France multiplié leki na ngai prophète des nations Boketu premier telema Odombo botelema Mama Hop botelema Mama Invisible botelema Mama Louise botelema leki na ngai Nicole botelema Mose Mosengo yo moko yebi ozana salon ki pwanza oye na masina awa na utai vacances babote obimisika loboko bakati yo montre bakati yo chaîne de lobate pour la nini botelema hein Jacques Mobali ya Jeanne botelema lelo na lobaki na mission leka kike na kombo na Yesu bakotika Patrick na Rex batiki Patrick mais na regretter hein yo petite sœur na ngaba yo moko yebi na manzengele libulu manzengele Claudine ozo lobake nano ngara violeur eza chose impossible Rex ako violeur te complicité président wa Matoi Milayi wana lokola lapin ya Rwanda
aye à corrompre police française pour bakanga Rex Kazadi mama Louise auto la Rex Kazadi azana ba condition moko ya bien te bana Paris botelema hein tout ça ba patriote tout ça ba tribaliste te totelema biso nyonso Rex azana ba condition moko ya bien te botelema mutu kwa Claudine bache pena Rex bache Claudine na oropona nani so oropona Rex Claudine yo moko yebi ozamona ngaba ngana ebi famille ngaba na mona yoro na ebi famille nzongo Claudine obotana recevoir na kisasa hein oza fanatique ya wera ba kosio po olo ba ke Rex alingaka violer yo babin kotika dossier oyote kotika dossier oyote Claudine obimina nani nani musicien yo akufa nani dindo yogo oyeko bota sokona mwana nelo la mwana lelo bokomiko wela ba muyona yo mwana no mwasi bozo wela mibali je suis désolé bana Congo totelema bolo kila bonga muta wera sala nini na sengi na bana Congo wera ye poto Claudine azana Paris hein Claudine azana Paris mwana manzengele hein donc une fille soko talier azala kola mwana moso yo Jeannette Kanambe Kabila soko tali Claudine zoto kola Bukerti mais soki bali bala tsa mwana moso mwana Rex Kazadi bilamba kansa mwana mwasi Rex alikuwa na kitoko Rex akolinga ko violer yote nyonso pona nini wera aboko sele makambo bana poto na sabino lelo vérité bebi liwa ya nani ya Mundabi wa banako gérer intercontinental mutaboma iza wera Mundabi amona zoba oyo babengi ba Rwandais bayaki na oyo balobaki ba pasteur oyo balobaki ke kunda batware ayena inter ba Rwandais bayena inter Mundabi asepela te Hippolyte Kanamba cheli Mundabi i poison akufite akena Bruxelles akufa na poto boyebi yango nakata chambre Hippolyte Kanambe a pesi yo wera poison bosalaki na mutu na uta ko longwa wanani soki le nom m'échappe mutu na zaki oyaki porte parole na ye na porte parole directeur na ye oyo Elliot bosalaki na Elliot okoti na chambre o achevé Mundabi Elliot azaki na porte sentinelle lelo Elliot babwa kisayote hein oboma Mundabi wera son nazo senga bobo melanga 4 musiciens wera son Jibem Piana Kofina Chala mwana bango mwaze kwa rutu obenga ngazalo bangana sali album les mains le 2 décembre papa Chichi akangi bango ole menga biloba ngote na kolo bangote balobinga na bimangana na Jeannette Kabila Jeannette azanto to makasi lokola Bukerti nga waze kwa na leki Jeannette na kitoko nako bimaneto mote na zaki Félix waze kwa Kanambe na longoli Kanambe donc Bishop lobana bana Congo mikili na sali album les mains donc Chichi akoleka akangi bango nyoso les mains ngabi waze kwa kusakana ngate na kolo bango na émission pe na loyango na émission minduke bimage pano papa kena permanence papa Chichi loba sala ko la Petro Bill Clinton. Alors bana Congo totelema parlementaire à lobby likambo munene que résultat ngo imulunda koloba yangonde boko sana bandiko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini ba to oyo bauti ko présenter ba image na bango ba image oyo basali yango na ndenge ya fraude na ndenge ya lokuta na ba mensonge na bango oyo ba composer yango bango moko bandeko oyo ke ba mensonge moko ezali même ko tenir te mais problème ezali awa il faut nde sikoyo pasteur Ngoyi Mulunda responsable numéro 1 oyo ezali ya bureau ya Seni to sengi na ye azwa ba disposition il faut ba saisir Interpol pona likambo oyo pasteur Élysée oyo azali likolo ya mibeko ya Congo te soki pe pasteur soki soi-disant bishop pe soi-disant pasteur Pascal Bokole oyo azali likolo ya mibeko ya Congo te ebongi malamu pasteur Ngoyi Mulunda ko beta boko likolo ya mesa ko pesa makambo on Interpol bakanga bato po ba preuve ezali komonana Afrique du Sud nde moto atetaki makambo ya paix na kati ya Congo mais ndenge nini kaka na Afrique du Sud nde bakomi kosala lisusu ba makambo ya bozoba bo Tshisekedi akende kuna azako réclamer makambo ya ke akomi président wapi na Afrique du Sud bazako yiba ba bulletin ya vote oyo makambo ekosala na Congo wapi na Afrique du Sud mais finalement donc le pays Afrique du Sud sikonde komi pays oyo elingi et détruit Congo malamu na nzela ya bakuluna oya ba Congolais bavandi kuna bien koma bande ko babolingo ezali pasi mingi pe mawa il faut bato ya Seni bazwa ba mesure ya makasi il faut
ngai namoni ete Interpol azwa makambo oyo bakende kokanga bato meme na Afrique du Sud bakangi bango bamemi bango tina Congo, il faut basamba. Ezali makambo moko très grave. Congo ekoki meme ko accuser gouvernement ya Afrique du Sud bien imprimerie oyo esika basalaki ba bulletin de vote bakoki ko accuser bango pona manque ya respect na babiloko oyo ekoki ko pesa mboka na biso solution tala ndenge bazali kosakana na bango kosakana nango. Donc koloba ete même Afrique du Sud aza ko reconnaître légitimité ya makambo ezalaka na Congo te. Comment bakoki ko bimisa babiloko très important boye bazwa bapesa yango na bakuluna bato bakei kaka koluka vi na Afrique du Sud baza ko baluka bakuluna na oyo penza soki tomoni ete Pasteur Ngoyi Mulunda zwi décision te na likambo yo. C'est que en tout cas tu es comme on a été bino nde moto bozali kotikela bato ta basala ba makambo na bango basala ki ba makambo nyonso tout problème ezate mais oyo eloko basali ezali impardonnable. Papa Roger na pesio merci mingi mama Rosalie pona ko pesa ngai maloba vraiment to kosenga na Pasteur Ngoyi Mulunda azwa ba disposition na ye étant que responsable numéro 1 ya CENI parce que ezali impossible que tango ya zali ko assurer bato ba bulletin de vote ko ya pona to voter alors que bato mosusu basi ba entrer déjà en disposition na yango pe ba bombi yango na bandako wapi na Afrique du Sud yango na oyo ezali eloko moko ezali ko lakisa. Il faut passer Ngoyi Mulunda à telema à senga ba demande d'explication na imprimerie oyo et salaki ba bulletin de vote pe koyeba ndenge nini bato wana bakomi na disposition ya ba bulletin de vote wana po bango moko balobi ete baza nango 40 alors 40 wana bazwi yango ndenge nini yango na passer Ngoyi Mulunda ebongi malamu pour saisir Interpol akanga batoyo nde bakolakisa ba réseau wana nyonso tu ndenge nini bango bakomaki na disposition ya ba bulletin de vote wana parce que o ezali grave tala kaka communauté internationale epesi bambongo na bango communauté européenne epesi bambongo pona ko soutenir ba élection na Congo alors que babiloko ya boye lelo soki bamindele bamoni ba image ya boye ezali soni bakoki koloba pe ke Pasteur Ngoyi Mulunda aza kolala pongi comment bino bokoki kopesa babiloko important boye na imprimerie na Afrique du Sud bozali meme na bato na bino te oyo bazali lokola bato pe bazali neti kosurveille neti bato ya sécurité en coulisses au côté la mouvement de nyonso surtout ezali koleka parce que wana ezali bulletin de vote ezali pona solution ya mboka mais tout ça ko kamwa moi ba individu moko kaka boye mibale babimeli batu devant ba caméra babandi koloba tala boye tala pe baza ko laksa ete bazui déjà ba bulletin de vote wana sikoyo Pasteur Ngoyi Mulunda il faut réagir. Pasteur Ngoyi Mulunda il faut lakisa ete ye nazali responsable numéro 1 alongola badoute na kati ya mitema ya bato ndenge nini bato bakoki kozala na disposition ya ba bulletin de vote bango bayibi il faut bakanga bango ezali pasi mingi pe mawa ndenge nazali koloba bo nazali na pasi na motema pona ekomona ete on dirait ba autorité ya Congo bozali kotika laisser aller trop na bato oyo yamana bakomi kosala n'importe quoi babiloko bozali kotika ti mokolo mosusu kokoma ete bozana bana na bino basi botindi bango na ba voyage ou bien na ba Afrique du Sud bakangi bango pe basali bango mobe ba violer bango po ete boza kolinga kozwa ba décision te c'est le moment bolinga te tango moto koya makasi ande bokomi kotelema c'est le moment yango tala likambo basali ezali grave ezali vraiment condamnable na niveau ya mibeko. Pasteur Ngoyi Mulunda ba diaspora congolaise oyo bazali pona changement na Congo oyo balingi ete mboka na biso ke na ndenge ya malamu
balobi ete na minute oyo bazali kotalela yo décision nini siko kozwa mpona baindividu oyo mibale oyo batie maboko na bango na kati na eloko oyo ezali mpona epesa motuya na likambo oyo etali mboka na baélection bango bazwi yango avant meme yo moko ozala na disposition na yango osimba yango me bango bakulu na basi bazwi yango. Vraiment Pasteur Ngoyi Mulunda ozali mieux placé pour na saisir Interpol, il faut bakanga bato oyo parce que bakei trop loin ce qu'on réagir te Pasteur Ngoyi Mulunda otiki bato belé na ba point d'interrogation émission de sali yango Pasteur Ngoyi Mulunda po ete yo oyeba ete ba diaspora congolaise bazali siko kotalela yo parce que bato bakei trop loin oyo basali ezali neti baniati mibeko ya Congo na makolo na bango yango wana tolobi ete Pasteur Ngoyi Mulunda tokosepela mingi soki toyoki ete seni azwi badécision moko ferme ya makasi mpona bato mibale soi-disant Pasteur Pascal Bokole na soi-disant Bishop Élysée soki mpenza bazweli bango badécision ya makasi ekozala malamu mingi mpo ete badiaspora congolaise eloko bazali koluka badiaspora congolaise oyo balingi changement oyo bakulu na te mais oyo balingi changement balingi bamona ete mibeko ya Congo efrappe na banzi ete oyo nazalaki na yango wana ezali kopesa pasi mingi pe na motema komona ete bamakambo ya minene ya mboka bato moko kaka babimi dans le vide boy oyo bazali meme na eloko te na mutu na bango bake na mboka ya bapaya bazupérien baza kosakana na biloko ya valeur ya Congo ezali pasi mingi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba ezali pasi mingi pe mawa komona ndenge nini bato oyo babimi kaka na libanda ya mboka bakei na Afrique du Sud eloko ya malonga pe basala gate kaka kosala mosala ya kikuluna ko déranger bato ko betaka bato makambo tina te tala bakomi kokota tina kati ya makambo ya minene ya mboka bandeko oyo kunte ezali likambo teke baloba o bakoseli bango boye ba preuve yango ezali komonana yango ite tosengi na Pasteur Ngoyi Mulunda azwa ba décision ya makasi azwa ba décision ya makasi soki penza ndenge bango balobaka ete bazali na bolingo ya Congo balingi ete Congo solution epesama na makambo nyonso tosengi ete Pasteur Ngoyi Mulunda atelema abeta loboko likolo ya mesa pe alandela bato oyo pe tosengi na gouvernement ya Congo bapesa pe Pasteur Ngoyi Mulunda maboko mpona kolandela bato bapesa makambo na Interpol aluka bato na Afrique du Sud akanga bango parce que soki bosali eloko moko te alors que na komona ete donc na bino moko pe batongo bolobaka ete bozali kosala nyonso tout pour Congo marché donc bolingi Congo te parce que moi ba individu o mibale bakoki kotelemela légitimité ya Congo te bakoki koniata mibeko ya Congo na se ya makolo na bango te ekozala esengo mingi soki ba diaspora congolaise po ete ebele lelo bazali koloba pe bazali kokomela biso pe ezali kosala bango pasi balobi ndenge nini gouvernement ya Congo akoki koréagir te na babiloko ya boye yango na tosengi ete bakonzi ya Congo il faut bon réagir s'il s'agit ya kosenga ba demande d'explication na imprimerie oyo esali babiloko en Afrique du Sud bayebisa bango ndenge nini babimisaki babilete oyo pe bato oyo basili kozwa yango na maboko na bango ezali kopesa pasi pe mawa pe bato il faut bakanga bango s'il s'agit basala boloko bango baleki gwe mibeko ya Congo na likolo te pe circuit wana balakisa bato nyonso to bazalaki na kati ya circuit wana makambo bato wana bato basali soki balobi balandela chaîne ya makambo eza pe na baresponsable mosusu bazalaki na kati ya bamakambo wana bazali pe na poto awa yango na tolobi ete Pasteur Ngoyi Mulunda bana ya poto to ba diaspora congolaise oyo bazali na besoin de changement oyo balingi ete Congo ekende liboso bazali kosepela na musala na yo bazali kosala bazali kosenga dans l'immédiat balingi ete bamona réaction na yo balingi bamona réaction na yo soki réaction eza te alors que okodecevoir bato ebele bakomona ete makambo ya Congo nyonso ezali na yango kaka lipwa donc bamakambo yango bolobaka kaka na monoko me mpona kosalela eloko moko ya malonga esalamaka te ntango yango yo tala
bapreuve si ekomeli bino il faut botelema bolakisa na mokili ete bato oyo basali mbeba bazali komerite prison. Bandeko bolingo bozala kaka esika tozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi